Sananga ezayo, dotonanga ezayo, nalingi yo na motema, salananga tinasuka, tindelanga banjelu, fungola lola na. Mbote mingi balanzi ya magazine Nabino lobby anani lobby ekozala ya nanu lobby ekozala ya nanu encore une fois nakati ya BTV3 na pesi Pierre Elvis bisiko zali bambo tebele na pesi pe ba téléspectateurs nyo surtout au bazolanda biso na BTV3 na pesi bino vraiment bambo te ebele nzambe alola amona bino a pambola bino encore une fois. Je vous aime, je vis que de votre amour. Abonnez-vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas déçus. Nazalelo Awa avec encore le prophète Joël que je vais essayer de parler par rapport à Nayamba qui dernièrement je vais essayer de parler avec le prophète Joël et me campé ko discuter lelo na lingaso na nazala ye na mona Thomas Thomas sawa na pesi ona numbote papa. Merci maman, shalom shalom na bandeko balanda biso Thomas Roya na deuxième émission je crois aux Angate. Alinga Thomas loba mama weti na lingi na lobelo romo ça. Aux biso tant deuxième tour de Roya aux Angate. Voilà, merci beaucoup. Boni papa santé. Kimeza ali nangolu nde ozomona ka Kimeza ali mamutele kabe Kimeza. Voilà, avant de côté vraiment na mozindo ya lelo, il y a l'actualité na biso, on va essayer de ramasser tout ce qui se passe sur le langage purement mondé, purement quinois. Me camper étant qu'un serviteur de Dieu parce qu'il y a de fidèles qui me posent des questions. Bien bah point mon sous un serviteur de Dieu tout la biso. On va prendre tout. Na reçoit d'abord eloko yande kona biso Karmapa, notre musicien. Oyo Ayembe Nzembo, il a parlé de Maman Yemo. Oyo eza hôpital to bengara hôpital général de la République démocratique du Congo précisément Kinshasa. Ayembi Nzembo ba contenu na ye. Alobi Mama Yemo ba déclichaka ba tout Mama Yemo. Bref, on écoute le son yebi que Maman Amida Chati akenda rotika groupe électrogène. Bana machombe ba bazwa ki problème alinga ba kufa. Ça t'as la vérité comme un problème. Ouais. On a pas un individu, le rôle à Madame Chati Amida après ça couper l'électrogène pour nous battre la banane na biso to bote un match chombe. Ne kona biso ka maman pe ke alanga nzembo wa kopanza ka sango. Aembiete mama ye mo tika makambo ba ko sala ka ko négliger ba malade. Lelo nazo ye biso sikoyo Karmapa azali kosamba na mama ye. Mais nga na yebi mama ye mo babaka ya hôpital à l'état. C'est que mama ye mo Karmapa reçoit samba na l'état. Okolobani par rapport à ça. Merci beaucoup. Omoni toza na mboka moko to tambola na haine na motema mabe d'abord. OK. To zo elo oni zo remarquer ezo changer que to yambi mokonza sika toza na état de droit. C'est ça. Bon, soki muto ayembi nzembo, azalo langa nzembo Karmapa ndi ko yemba lelo te. Depuis bandi ko yemba na mboko to moni pas sa finga muto te. Voilà. Mais il y a des bêtises yo mama tous les jours na TV. Tout le monde ba ki no funda ona na kifunda bango te. Belé zo lo ba mala nyo so. Tozo mona yango même pas ba ki no funda yango. Tout ce qui est dans la réalité est motema mabe. OK. Tous na mboka oyo bato bazokamba biso mingi balingi biso te. Donc ba ennemi na biso d'abord ya liboso za bato bakamba biso. Ba continue biso. Oui. Parce que eloko nini oyo Karmapa lobi ya mabe. Est-ce que c'est maman ye mama bien? Yozo mona na mboka to vandi me bato kina kozwa na poto. Yozo se mboka na ozo mona avancement na mboka. Bato kina kozwa na poto. Bato bakina otanga na poto bato inosana so na poto yozo mo teke mboka nza ba pomme très sérieux pourquoi ba école ezate bana batanga ka na poto donc yango moni toza na pasi parce que biso moto ni ko berger mboka na biso te voilà mais ndeko na biso Karmapa nzamba ko sunga ye malige ba fundi ye mais soki makambo za solo nzamba o système mutu mo ko telema pour nous défendre cause na ye la voix du peuple c'est la voix de Dieu azo yembela nde ba congolais oui eza vérité mais eza vérité maman depuis kala est-ce que vérité oyo Karmapa lobi mabeni ni monani parce que balinge za sati po mo lira bambongo na bango omoni mbongo ya mboka oyo ezokena ba posha bato mboko evolue ndeni donc basali bongo po moni ke makambo ya dévoiler
Gosali bango parce que c'est Oliaga wana c'est que président Fatia Golukasani akanga ayeba parce que moni tant mutu ba responsabilité musoma na mamuso ya teme na nzela balanga nzembo bazo panza message parce que bato so ba yeba mukonda va na pe na TV la tête oh mais si réellement ça rabonga na yeba kati bon mutu linga no sa garde bonano ezande nini okokuta bakota ndabi bembe na nzela mais neti ngai na lobaka ngai ninga ba roma soki mutakisa di Christ memelo kuna te ngai na lobaka même kutu na kenda tala ngali mabe na kenda campus na kufanga mama yembo OK c'est honte ça so OK okufa osomate kuna eza respect de mort soki moi ça ke robota il faut ba pasola ye nzela césarienne ngana suksa ba mabe ngana bisa ba soki bopekisi kama palo ba biso pe dokoloba ngai moi sinanga bota na césarienne te na sina sinya mukana sans total te bango ata moi ça repousser na normal aussi ata to mama chacha wana bimisi mona motema mabe faut ba chaka kambeli pe ba césarienne on a calé la raté Tout en d'abord. Voilà. Faut pas kata mutu mbeli. Faut pas passer la mutu. Bilo quand bien monté. Au mon kamango, do bilo quand to baté et uta wapi. No solo koso nini ya mbongo. Donc menzamba osunga kamapa. Voilà. Aobimane lekoana. Nzamba olongisa et pas le vérité. Nzamba le droit défendre la vérité ou défendre. Voilà, merci beaucoup notre frère Karmapa. On sait que tu chantes tes chansons, mais ce que yembe limboka en tout cas biso to ba pantisango. Soto moni mo makamango ko kende pena lolenge sengel tantukanga na ko vandisa mosali tomeki ko papa mwa mukepo o elekana na mama yemo nzambe kanda za tembo. Tosimbi ma solo ya ndeko na biso Ritimi Sam. Notre sœur Nayamba qui opéra dernièrement na BTV3 parce que bah tout fait il y a des gens qui ont appelé. Notre sœur Tolobela Libala na oyo batwande côté les mela oyo notre sœur abalaki frère oyo Aza Nzambe tu as répondu ce que tu pouvais répondre durant l'émission Auto Sala Kino Dernier. Maintenant aujourd'hui Rita Sali Nzembo album Matchesi. Na simbi no tozo no titre. Matchesi. Matchesi. État que yoza moussal, prophète. Et tant que Rita sa chrétienne. Titre on est inspiré de Dieu et on a rapport la parole de Dieu. Merci maman. Bon, bah comme on peut toujours penser à battre ba chrétien ou des hommes sur makambo. Au moins ici il mutabota un papa na passé nous beaucoup c'est passé. Maman na wana oui. Celui tata na wana na biso mo ka ne to penser à ba comme on nyoso. Ne ça la biso passe. Mais autant la paix maramuta o sala mo la ka na chrétien. Donc na batu ba olanda biso na batu bazoyoka baba no pe go jijaka te. Après biso to juger. Parce que mutu oyo aza normal. Mutu alinga reproche te d'abord en côté na royaume Nzambe te. OK. Omoni na vie autoza sur la terre. Soko garaba tutoza na vie mulaité. OK. Omoni Nzambe asalaki des oreilles o matoyi pona koyoka. Soki lelo mokileza na shit eza koza Adam na Eve. Parce que Adam Eve apesaki litoyi na nyoka. Na nyoka. Yango sora mokileza lelo sur les juifs. Ba yuda balinga yango so mona kata biba komaka mwasi te balongolaka ye ndenge balongola Dina batia oleza les 13 tribus batia 12 tribus parce que ba juif balobaka boyi soki lelo mokile koma na passe et koma na passe olelo za koza mwasi yango moni ba yuda batanga na mwasi te parce que na nzela ya mwasi ndeto koma na passe donc yango moni ke nakona mamoya allez-y papa na nzela ya mwasi ndeto koma na passion yango ba yuda balinga mwasi te yango monaka même na Israël sotanga bi onaka basi bagi négliger basi bagi humilier zone mais notion ya Christ nde ezo biso accès to kota na grâce le Christ apesi mwasi mongolo kota accès à kota na ngolu azo grâce wana mais zo bona ba juif il lelo na tena mwasi ah mu domina biso problème mais problème Matchesi ya ita loko lisano ande quel niveau lokola bande konanga o nanyo bashwa bona kimwaka nani soko tali ndeko na biso bakobetaka ndembo ya Matchesi ndeko na biso fingi yawa yepa misa album comme triomphe donc alors triomphe nani triomphe ne zomona ke banzembo na banzembo ba problème da balingi na mo conseil te balingi na bango bateya bango te balingi na bango basunga bango te c'est ça et le zakat na bango et le zo babiso l'humilité zate muto accepter Christ réellement na vie na ye il faut ça l'humilité muto azana humilité ndana festa oyoka bato mais non papa ngala kana nzembo na ebandela nzembo la sœur
Alzui maloba nyonso biso bapandisango na bino ba invité na biso. Po bandaki ko pese conseil. Ya sepeli. Alors bibino bosolo banga iriti na sandumba na landi lokola mama na yo riti osola ta ba pantalon yo riti bo na suka nango riti ayeko sala azui e place moko asali on dirait point de presse ba journaliste ba retourner motuna wana na kati ya video ya papa na tala ki na rotine lo lien papa voilà. Na kati ya nini journaliste a posé question riti olobi nini pona liba no na marnis riti atali chroniqueuse wana banana seti na mutwa dongoli. Qu'est-ce que tu paies? Bon, au moni nzela zo kende, eza nzela za mulai OK. Mais peut-être non akuté na mabaku ya vite. Muto nano azu déception na vie na ita ba passe ya déception. C'est ça. C'est tout à fait normal. Muto nano zoki ba potaté. Na Londres, vani na Londres. Mais oui, azomona bino pamba. Azomona na poto. Au moni eloko zo mabiso nini? Parce que ba na poto, biso za na Congo. Voilà. Pour na biso ba Congo to na eloko te ba onde ba na mbongo. Mais nzamba osunga. Omoni muto ya boya katoli c'est gazo empêcher nzela okenda dina libulu wana mabe so baso la kiso misala tangu yo omoni ke eloko za les mabe za na humilité. OK. Mais pourquoi li oza humilité te? Pourquoi c'est que makambo baloba ino sepeli nango te yango yembe yango na nzembo pour faire face na bango mais libala ezalaka na esengo te. Na kata libala makofe ezalaka na kata libala bitumbe ezalaka na kata libala divorce pe ezalaka. Siko tangu ye akoti na kati na bolingo liboso eza na tango bandolo ba jetem ya na to bandolo ya resika moko ya pe na to mo mtono lia na ndenge na ye ya pe na to mo mtoto na beto na ndenge na ye betu mo me bolala ekomi bololo ekomi otelo na olala ate mo bala misonga na la nga su ate ngai na zo na pa na biso ngai wana ndako ye basi onde libala tango akoma na bana 5 6 akoma na kazalaka paye tango mo zoka basi musu na libanda. OK, voilà. Parce que mobali azambetu hôpital. Oh, mais bakosa te mobali aza muta makambo. Mobali aza mututé. OK. Tango oyeba fait deuxième parce que première fois c'est la rejeter. Mais deuxième fois c'est vetem za rajouter. OK. Et comme ara makofi kobeta maloba ya mabe maloba ya kanda. Neto oyeba yesi réellement kazalaki chrétien. Neto oyeba yesi réellement qui a enseigné dans le domaine à côté. Mais pour le moment batika inano avancer ake nzela zo kene miso zaka tosani toto zimele to tala nano to kopesa conseil na si na sina kati nzembo wana mosali place à lobby makamno so bozolo balanga na kotala bino te nzambe na nga yebi na boyi na zonga na pesa mokongo langa lokwa mwasi ya lot. Ce que j'ai compris dans kati ya message na c'est-à-dire que atato loba yé atala simate lokwa mwasi ya lot. OK, toujours libos. Ata Manix abala bala ye ka Manix. Ata Manix ala bana 5 ye ka Manix. Est-ce que les lots exemple ya moi si à l'autre étant que serviteur de Dieu comme exemple moko tout le monde peut l'utiliser comme il veut ou bien ça est langage moko ekoki ko exhorter mutu. Po eza verset facile na Bible mno so yebi cela mo salot. Po eza verset o mno so fa lo bayango. Po ba beka baluka ko libanga mungu. Yango mona tanga Bible ta lot mo za libanga mungu. Mais ba verset c'est bien na Bible o eza profond. Ezala ki wana. Ba lobi yango te pona ni. C'est ça. Yango moni ke logo les ala ngo verset ya pete. Mona za lobela yango. Révélation ni neza na ka. Ah, neza te. Wana révélation te. Mo salot ça qui mata qui ma pourquoi. Faut avoir la révélation. Oui. Les mal yangwana yo za mosa lotite yo za yo menzelo zo sala nzelo zo kende ebine yo sukela yo omoni mwana akoli na poto na mwana akoli na Kisasa baza na vie bale différent. OK. Bango ba binzala te ba pasite mais na Congo te binza te bi passe te bi ba réalité za na mokili. Tout à fait. Mais eloko na osenga na ndeko na biso soki bato ba ya liboso na mokiba ko pesa conseil ba ko bango. OK. Ata aux artistes obani musique sika obani makambo sika mais ata ko lobate falo yoka même nzambe si la terre a besoin bato. OK. Même Jésus le créateur non tout ça dans monde a besoin ya bato bate ya yeli loba. C'est ça. Parce que les rabbins battaient à Jésus. OK. Ba enseigner Christ. Okay. Mais celui le créateur. D'accord. Bon yo muto za la terre qui yo za nani ko bate ya ote. Pas besoin d'autorité. OK. Nzambe akela likona za kitina sa bateye batese toli. C'est l'erreur grave au sana vie na ye. OK. Mais nzela zo kende. Ani bongisa malamu. Mais l'autre moi sine atalagi na sima parce qu'il a besoin alingaki bomengo mingi balagi na biloko bazaki. Parce que l'autre abimaka kinaka pa mataka na ba bien na ye. Donc ba kaboni na Abraham,
ndakendaki nango na kati ya Sodome. Tangu Lot bazobima na mwasi na ye, mwasi ne atalaki a par rapport ya bozui o bazalaki na yango. Vi o bazalaki nango, kiloko bazalaki nango. Amone ba otika yango e bazokende. Oh, moi ça l'autre par la révélation, ba image avec non, na révélation, na dimension. On comprend que eza image ya monde. Toi na toi la sous mokilité. Ça dit que tel qu'il faut avancer total parce que l'autre a une image oh le Seigneur a sauvé l'église pas bimisa. L'église pas bimisa yango. Et que l'éternité. Sa femme regardait le oui, monde. ça le ouais, attends la mokili, attends la mokili mais il y a zo kende que l'autre parce que Abraham a une image à tata le père. OK. Azo prier pour na Lot. OK. Abima la kata Sodome. Ça dit que image église. OK. Et ça les lever. Ozo mona. Donc ce que tant yo do ba makambu ya Lot libanga mungwa. Ozo sa ngo référence. Ozo ba référence le moko oyo. Ena mabala na yo. On est ba sentiment ya mokili lobi to tika yango mais il faut to respecter ba principe. Mais nzamba sungai. OK. To sambela pona ngola sungai. To sambela pona ye nzamba sungai. C'était juste une parenthèse au rythme samo. C'est pas dit quand tu chantes les chansons chrétiennes yo lobi la dit lokola maman na lo kwa maman no azaki chrétienne yo posa chrétienne. To lo kwa maman no ayemba banze manzambe. Biso peto no banze manza. Papa toi na posa révélation. Toi na posa ya banzembo eza inspiré. Quand tu pries, tu sens la présence de Dieu. Quand tu pries, tu as posa te bolingo nanga na linga yo soki chouchou soki nengenine. On n'a pas besoin de ça. C'était juste une parenthèse to passer. Lelo mosali na sakara na yo parce que biso na bino to sala rara na bapandisango na balanga nzembo na bino basala nzambo bote ya biso na ba artiste comme là biso ya msufu tolobe ape maramba ba stress et des fois c'est ngeli koseka lelo to na problème moko boye ndeko na biso artiste comédien abalaki Diane abali moi moko dit demain basi ya poto batomboki balobi moi si théâtre abotoli mobali na ba. Maintenant il y a une fille qui s'appelle Fatou à finga ki ba chapeau. Maintenant ngala mukuse na zanga na posa na yebate pourquoi ba finga nengi kana ye parce que différence c'est entre biso baso to zanga na Kishasa na basi ba kana poto. Différence c'est ça te? Différence c'est ça na ndeli. Pourquoi basi ya poto baluka ko sala ndeti ka nde ba l'équipe sont ya Kishasa? Bon omoni eloko ezoboma bango kuna na poto ezani. Toko soto so mobala poto alingi chroniqueuse to comédienne il faut tout ton problème. Il faut kaka moi mbala nga zaki na makangu, mobala nga zaki na basi, mobali yango. Donc c'est toujours comme ça. Mais est-ce que ceux qui mobile za bango ba na poto bino boza awa. Mais libala les autres dépend na mobile ndanga lingi mwasi na ye. Tout à fait. Omoni ebele ba obala pété pourquoi baza même na poto. Et c'est pour ma caractère. Ba comme si libala ba comme si on a coutume ya mindele. OK. Ba obala est-ce na poto basi ba bala ba mariés baza ba marié ba bala si bate. Basali. Na mbele ba basali. OK. Parce que problème ezali no d'abord tant oza na poto. Mais faut ba goza mo so la soumis na mobile na yo. Outa pe Kishasa. Outa Kishasa. Bon to yo komi na poto. So le longa na bali mo sinanga na Kishasa a. Moi sinanga na bala kene na poto. Na kanga ete so na sine na otika kene na poto. Mais so ka bika bala mobile na za na mobile na yi. Tant mobile musai ko linga banga sina bala. Bon ce que tango bango ba na poto bazo bala te pourquoi? Parce que baza no gay kati na bango. Osana bino kaka bandeko na biso Kishasa ozalika la Kishasa. Oui, tozo bomana na nini? Bala bengi yo soit eloko nini ya ndenge soit tata bino mama bateka lopango. Eloko nini? Bana na bino nde babauta mi na poto. Mais bino ba ya na biso bouta. Eloko nini bazo bomana baninga? Bosaka nationalité kaka congolais. Nyoso wana ezali. Nationalité na mukanda ndo soki étranger soki européenne soki 10 centiers ici ya tie des bantous. Nzamba sunga bango. Nzamba sunga bango. Tozo bobana po il faut soki bazingi muta théâtre mongo il faut muta théâtre tourna ba source ya mobali yango aye bakazo micro atambola na balabala na quartier na bango bando tuna. Tozo biya keneti kuna tozo pe biyango wa biso benga biso ba pauvre. Tozo biya okero vérifier net dido ala Canada kuna. Toko ba kuna na Canada deni mo sala. Soki moi ça lingi moi sina mobali lingi moi sina ebile pourquoi? Être bolingo frappé eta musukuna ba décevoir yemi. Ba se belé ba bino valeur libala te maman. C'est ça. Ba se belé bino valeur ba te libalité. Ya moni ba za libalité. Si moninga ebe ba te libala, si mbala na moni ke pas na se retrouver. C'est normal. D'accord. Abala nae. Voilà, merci beaucoup. Parlons de langage quinoise. Pourquoi tokenda église? Tokendaka église d'abord pour na kolesa estomac na biso spirituel. OK. Oui.
ça la bite dans l'église. L'église est alliée à Renebe Tangembote. L'église est alliée tout ce qui laisse sa estomac na biso spirituel. Tout nourrir spirituel. Pour chaque jour dans la vie chrétienne, il faut olia kaliloba nzambe. Parce que chaque jour lorsque vous avez la parole de Dieu, nous sommes forts. Parce que la parole de Dieu, lorsque vous avez au jour au jour, l'esprit nous sommes ma cache, l'esprit nous vivre. Nous sommes comme la capacité, comme la dimension de Christ. Parce que mon temps va la parole. Mais ça, mon nzambe. Parce que la parole de Dieu est une nourriture spirituelle. Toi, on a besoin de la parole chaque jour lorsque tu es assis sur la terre. C'est pas pour chercher le royaume des cieux, pour aller à l'église, c'est pas pour chercher le royaume des cieux. Jésus a mené le royaume des cieux sur la terre. Mouto a Christ a le royaume des cieux. Le royaume des cieux, tu vas barater. Mouto a Jésus Christ est dans la vie na ye, yewana a parce que n'a expliqué bien. Parce que Yesu ye mo kaza royaume. Yango moni Jésus lobi na Matthieu 4:4 na verset 17 alobi repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche de vous. C'est que bateau azolobi est proche de vous, bazaki na royaume te. Si on a un royaume na ye katikati na bino. Donc bateau tout ba accepter Jésus, bazu royaume des cieux. Maman, lorsque on a Jésus, on a royaume. Lorsqu'on a Jésus, on a justice. Amen. Yango moni le mal les ake, batu bazo sambela me bari no luka. Roge luka royaume. Yo moni la royaume. Mais royaume ye mo ye so takati na yo. Mais la parole les a nourriture ya tous les jours. Yango moni diable a derrière la circonstance, mais Dieu a derrière sa parole. Donc mouto a na parole, le diable a voya pembe na été. Non, c'est pas parce que mon temps qui est l'église pour na kobala, pour na kobota, pour na kobanga bandu kelibota baroliaye, c'est pas ça le but d'aller à l'église. Baza na on a médiocrité à dimension la parole de Dieu. Bato baza médiocre spirituel. Ne ba kenda pour na luka babiloko wana. Muto aza na Jésus a luka yango te. La problème ya biloko ozo luka dimension go pesongo c'est la foi. Lorsque comme chrétien on accepte Christ, au tiers foi, tout est repé ça menayo. Amen. Donc ça veut dire que la première été nga ressemble la pour nazwa libala pour nazwa mariage. Non. Mais lorsque naza en Jésus tout se peut ça meninga. OK. Voilà, merci chers téléspectateurs, on arrive à la fin de cette émission. Je pense que vous étiez tellement nombreux à suivre cette émission. Vraiment avec le prophète Joël, je crois que le prophète Solomon, il a fait ses locaux. Parce que les mots chrétiens, les mots chrétiens. Les mots chrétiens, Jésus a chrétien. Oui. Jésus a chrétien. Christianisme. Chrétien est ça, mon mot chrétien. Mot chrétien est ça, mot oyo batunde ba pesa kiango. OK. Ils ont terme mot qui binga na mutu, ça dit que babi bato yo bazala wala ba Christ. Ah. C'est un constant. Batunde basala. Parce que bamoni vie na bango eza ko correspondre na vie à Yesu. Ndi ba bengi bango ba Christ. C'est constant. Mais lokola to accepter Jésus sur la terre bato ba pesi biso to moni que kombo wana ezo mériter na vie à Christ. Ndi tozu ba mo chrétien, ndi to ba chrétien. Ah d'accord. Ouais. Eza constant bato basala ki. Yesu apesa biso kombo wana te. Yesu atika biso na kombo ba chrétien te. Batunde basala constant ya mo wana. Les enfants. Oui, to za ba na nzambe to accepter mais christianisme non parce qu'il y a des noms ébélés bah ça couper ça. Donc c'est en quelque sorte on peut dire que c'est une religion. Oui, c'est une religion. Nous sommes alliés dans la religion ouais, nous dans la religion chrétienne voilà. C'est ça nous alliés. C'est constant. OK. Mais cause à la chrétien, il faut toujours qu'il y ait une église. Les mal les attends dans l'église bah qu'il ne peut pas pasteur. OK. Pasteur n'angano to andi mo biso to la parole de Dieu. Badadi. Mais il respecte la réaction en nom de Dieu. Non, il faut que tu mal enseigné. Il y a beaucoup de
beaucoup batanga te bobe mwanza medeni OK parce que makambo ozo lingo sala au fond ngoye bango malamu yango moni ba doctrine ebele kino tcha kitambala ndo la kitambala boye la ta papa ezana ngona rien à voir na ma doctrine logo la vision de bi doctrine to comprendre ezana ngolo côté ça ezo peksa biloko wana moi sikola ta pantalon te ko kata suki te tout ça de Maman, biloko nyonso wana c'est la coutume. C'est la traduction. Ils n'ont rien à voir avec la doctrine. Doctrine c'est Jésus. Toi on a besoin de Yesu point barre. Muto yo nyonso ana Christ katine so Yesu ya kelola. Oza na ba bijo minene. Oza na ba kitambala. Mais soko septa Yesu te lolo okota te. Parce que muta appelle besoin de la kota Yesu kota lolo la Yesu. Parce que Yesu nga ba bijo na banina eza ngani. Problème ezali de Jésus. Soki yo zana yo mais bazo bafouer bazo détruire la bazo détruire la parole de Dieu. Maman, nani yebi soki kitambala ko cholola? Qui a dit ça? Nani yebi soki ko chaka na mole ko cholola? Lo les amakambu ya Yesu. Soko zana Yesu te okota lola te. Yokona lola te pona lolendo. Yesu soki ozana Yesu te lola ezate. To tambola kana wana za kitambala na yo mukozo. To basana o septano Yesu te. Okeli belo. Ba couple on ba kenda wa couple bolo. Ba ngone ba yembaka. Problème na nga na kana poza Yesu. Okota lola te pona ba. Na kaka Yesu. Okota lola te pona. Na kaka Jésus. Na temotema. Nana tina ba demonte? Nana tina ya ba demonte? Nana tina ya bandoki ya famille te? Nana kana poza Yesu. Papa, maman. Muto yosi asilisa histoire na bango na croix. OK. Bible lobi il a dépouillé, il a livré un spectacle sur la croix. Nana tina ba démon. Muto ba dépouillé. C'est-à-dire ba boto, c'est-à-dire ba longoli ba pete ba désarmer Satan wana. Nana tina ne? Nana ta obeta moso Satan te. Na besoin Yesu. Muto aza na Jésus ana ta bunda bitumba te. Muto aza na Yesu kati na ye aza na foi a foi zo mazo na victoire. Naza déjà victorieux en Christ. Na bunda nani? Na ouais prophète ça c'est déchiré. Na bunda munguna nanga. Na banguna. Na banguna Yesu si basila kala na croix. Parce que tango tolobela yo tanga bi de tomo te mutalobi à mon nom vous chasserez les démons. Mais il faut faut peser les mots. Les démons, on te bien les démons. Bible dit à mon nom vous chasserez les démons. Mais Jésus m'a comme un chien. Mbwa bien na rai. Si ko yesu azi ba démon atie mon rôle mbwa. Abi so mbwa ya to chasser. Na bi na kombo na boko chasser ba démon. Donc ba démon ba na niveau mom na ngati. Voilà. Parce que on to bengana. OK. Bon, non, ça me débat en point. Non, pas démon. Voilà. Merci beaucoup. Quelle initiation? Apaisez-vous le prophète, apaisez-vous. Je pense que nous aurons prochainement. Voilà, merci beaucoup. On arrive vraiment à la fin de cette émission. Abonnez-vous si Massimo sur 8TV3. Aimez la vidéo et likez. Vous ne serez pas dessus. Vraiment, on est là. On va parler surtout dans le lobby. Moi, je dis ici, je veux prendre des langages mondains, pirement chinoises. C'est-à-dire dans Ozoyango, na yoki na ye na on a plateau na bengi mosali to bandi ko fongolango malembe. Et voilà, merci beaucoup. Un numéro de téléphone. Numéro nangazali plus 243 994 722 651. Plus 243 994 722 651. Un message pendant 30 minutes. Message ezaka 30 secondes. Message ali batono bayamba Yesu te boyamba Yesu. Bakitambala ye. Tika ko frapper ngai. Oh ba roba milaiti na se. So za na Yesu te oza nini pa. Mama. Bato bazola nanga c'est le temps ya koluka Yesu na bomo na yo. Koluka royaume de se ye wana Yesu. Yo luka Jésus au royaume. Donc oza obligé à travailler au recevoir Christ ya liboso na bomo na yo. Yo mona no Yesu. D'accord. Li patengu bate Yesu kaka. Amen. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve prochainement avec un nouveau numéro. Nzambalola Pambola Bino. Bye bye. Osananga ezayo. Dotonanga ezayo. Nalingi yo na motema. Zala nanga tina suka. Tindelanga